Bonjour Naba téléspectateurs, nous surtout Bolandaka Biso Biso Petolinga Rabino. C'est votre chroniqueuse Renate Diène dans la douceur. Je salue mon patron PDG Pati Libondance Balobi les seuls uniques boss wasola kitoko kota kitoko. Aiza boss nangai babi roboya. Veut dire ça mokina yo soko boy ça no mokina yo wa ko meka to ka to za wana pona ko sa charger na to za na pona ko sa charger na ye babi boluka biso te po to za boluka biso te po to za bakoto yo to za bakoto na 1J4 babi 1J4 nde makambu 1J4 nde makambu 1J4 nde makambu ya jojo mangwisi elongia tembe babi force rouge moninga ya la tosha matai moninga la tosha matai yo. On vient en live, Flavien Malonda, Yvon, Yabino Yango, en tout cas, Balobi, Fabrice Namaza, Yayo Yangwana, ya Christian de Cornes, Babi Papa S, Papa Solution, Yayo Yangwana ya Musika, hein. Ena kitata balobi izine ena kitata izine yondo zana makambu Didier Tokala Brigitte Tibuna Franck Maeze Sangwa Fondation AGC yayo yangwana babi honorable Néron Mbungumu fuma banga moyo o asimi matete nyon surtout vient nga Raphaël Kibuko babi nozo konza matete Delphine Dienda Ginette Dienda Balobi ya papa Sami bino ne bosimbi 1J4 bino ne bosimbi masolo ya 1J4 yani ki dienda motema ya Stella ya bino yango wana kuna balobi mingi bo s'abonner na www.1J4 cadenceinfopromo.com en tout cas babonner na biso o azana pour ça vraiment to répondre na ba question na yebo komela biso mingi to komela biso ba sujet to na posa ya ba sujet ba idée ba conseil na bino ko sala biso bien vraiment ba amina nga ya Facebook ya WhatsApp mingi bo partager vraiment ba vidéo na biso et ko sala biso bien boko ta na page na biso on salinga komela biso akota na page na biso www.1J4cadenceinfopromo.com balobiso bozomona ba image oya kitoko boye eza cameraman nga Patrick Maréchal yayo ngana babitala ga ye moko nzambe ya ba cameraman en tout cas bambote na yo yango wana toko singa na régie batela biso nzembo ya bina filé mauvais temps ya bina filé poto yamba invité na biso ya lelo kaka mwana kizeni mwana ngai koka ya bolwa bebe atana zana reta ya kotambola zela moko na vitesse la full boss simangala loboko tokende longo Fabrice c'était les propriétaires de tous les dossiers après la pluie vient les beaux temps Papa Zadio oyanga ekomaki mauvais Maman Béatrice Mato la enokina motema na ngai ebukinda kwekwe isi na batol lelo nakomi kolala liba Patrick Mandou ya motema noteka na ngai Kiki Palmi Valera pongi ezalaka na mbeto ya lopitalo te yanga nalingi nalala na nga na yeto Atuyaba nalala na nga na maboko ya Kiki Joao Vital Alfonso linganga bébé aimez-moi Josepha Vital femme forte Gigi Palmi à Mama Fatouma bébé koboyanga nanu te kolelisanga nanu te kokimanga nanu te lelo bazopusana pele babayokike ngala pusani pene Dali Palmi Royal Dash Sonesi Luluba Cable Christian Kosinaren Gigi Palmila Palmereux Fado Boudio Bolinga Arnaud Ambi Dali Bitali Mana Bruxelles Patrick Palmi Baster Bruno Kos Papa na Malaika Marc Moujir Lelo bazopusana pene obayokiki ngala pusani pene na Claude Kimbete lobesoki nga na bese mokongo kaka bango bakoseka Fabrice Ntseka le boss américain Président Jonga inalinga kona bolingo palmi
DJ Prince Oncle Machuda Nangola Babi Mamale Hervé Bamana Neo Tam Tam Voyage Bébé Lama Estozo Yokae Mongongo Nangai Topoza Kosala Samla Fabrice Nanga Eskozo Monae Topoza Tala Topoza Motema Germain Kimbambu Principauté Examalelo Sokinga Nakozwa Bébé Yonde Réponse Pas parole, sois bien Kiki Comment la Quand les samay na l'auteur DLV Magie, les magiciens Les lavas au broussard Papa yo quitte Ive Mouyu la moni masama Sansten et Liunga Soso Sidanti Kula DJ Mananga Andri Charlie Mengu Mengu Papa Mesiana Keren Moumae Igor Wami Christel Yasta Gelo Masuni Base libre na matete Rachel Kazadi Christian Kanumbi Achilite Moukoko Set Makedi Kana Don Kinto Gas Mama Bianca Base podium na banga moyo Feza RDC Nadej Bakongo Mati Kasoro Kaskas Michael Okamba Christian Kino Honorable Nerombo Fumwa banga moyo Okimwana Fifi Siwa Lajo Muzongo Lajo Reme Mungala Abdulala Josepha Chaco Les Kardashians de la presse Paul Mopasula Maître Lola de Bruxelles Yoyo Casserole Louisette Louké Baké Baston. Merci na régie ndenge bacheli biso nzembo ya bina filer mauvais temps. Toza na invité na biso awa. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Kombo na mama Yolande Misiti. Mama Yolande to moni oza mama ya ndaku mama ya libala mwasa libala. Naza mama ya ndaku mwasa libala mama ya bana 5 bakoko pe mibale. Boyoki réponse ya mama Yolande. Mama Yolande to lingi to ye bananu. Oso balisa déjà pe moi nous na mwana moya jeune fille azanda ko libala. Nasina balisa de mwana nga liboso azanda ko libala azana bana mibale. Sina balisa déjà. Pour tout ce monde maman mususu azana mwana moya jeune fille moi fillette na ye. Nde bajika kaka bayaka bajika nde bazoya babi yango nde makambo ya NJ4 nde makambo mamde lala na NJ4 bajika nde bazoya mama azui mwana na ye apesi ye passe okomona le mususu mwana zana moi fiancé na ye awa to moi chérie na ye moko bafanda na ye ali mama yebi na ye amonite moi tonton moko uti poto na pesa mwana nga passeport tonton wana apesa ka mwana nga bambongo toto kabulaka toto sala nango makambo bakala to songolo en tout cas pour ba maman modèle wana conseil ni koko pesa bango toto zomona mama mususu akochaka na mwana ye mwana zwi zemi mama memi mwana eti na hôpital ke balongola mwana zemi mama zo ebatika ko nda ke longola mwana zemi ko pe ko compliqué ye e ko compliqué ko bebisa pe vie ya mwana mais mama azotala wana te azotala plus que mbongo non liboso ko azotia vie ya mwana ye a danger tozo mona pona ba mama belé tozo mona ngo tozo yoka pe pona ba mama ya modèle wana ko pesa conseil nini. En tout cas pour la maman modèle wana enseignera qu'on pesa ka conseil so besoin ya bizeleli wana ba mama na ngai bande ko na nga basi botika yo mama ozi oboti mwana na yo mwana wa mwasi netinga na zabu mwana ngai ya bali lelo mwana ngaza ndaka libala ali akiazwi zemi ali ngai na ya to bando sa nino kwa kop to memana to kei to longoli sie zemi so pona zwa nini
Bon lelo ne na memi na kena longoli sezemi ka opu akufi bene nazana mwana nga oya pona na bana nga basi mibale mwana nga moko mosa za âge à 17 ans lelo mwana nga ninga za wana so disant ndenge lelo ne nazana mama nga Renate boye leki na eto so na pese quoi so disant le quoi Yannick ale lelo Yannick aye auti poto aye ale na jusqu'au jeune fille nga fillette nga wana na tindikela ye Yannick epoka yo na ko lelo na moni pazi aye po asala mwana na ngai. Donc no singa kana ba mama modèle wana no singa pardon to sunga bana na biso ba mama to sunga bana po monde otozo kende o lelo ndenge zo kendele mabe ezo ya makasi bana o ya lelo bazo kola lelo donc ba parents so toza makasi te donc tozo tia bana na libulu to sunga bana ba mama to ba ko solola dialogue ezalaka na bana to talisaka bana vindenge zali non senga ba mama modèle soki ba mama bazaya modèle wana pardon bo changer bo luka ne fiske bo bandoko kulona na kati ya bana na bino po yo mama lelo ozaki jeune fille obali ovena ndaka libala na ona mobali na yo po na nini olinga teke mwana na ngape ndenge na kolisier boya comme na âge à 15 ans autela ngai na soit chaînette mo boya ya quartier na kingo o ngambo kutu na ngambo mama ni kutu nazana ngote mais moi nazana ngo te maman Yolande poto zo mona maman mingi bakomisi bana ba marchandise donc moi na komi marchandise maman Monique so na bali si mona nga na ko bénéficier te vraiment moi nga asalela ngambongo ko ava bala ko tanda ko libala nga na lia mbongo mona na ngai mama na nga Renate nga ba mama modèle wana en tout cas donc eza passe eza mawa eza pasi pe mawa poto vanda rapé to tambola pe vandi pe bozotala mwa mo ba mukie ozotala mwa ba mukie bona papa mo bodon kapsu mo balo ozani na ndako na mwana azo mema donc ezo lekela biso na génération lelo ma parents ndengo wana ba mama to sunga bana na biso ba mama surtout bana pona bana bano bazokola bana bazozwa mwana moko aza na 16 ans a préférer tiki na jeune homme moko ba jeune garçon bazal ba 25 ans a préférer soit papa mo ya 40 ans 50 ans ça compte que ça ba malédiction maman Yolande pona bana wana ba conseil nyoko kopesa bana oyo en fait ba parents to memara bana biso na nzela ya losambo leko sunga bana na biso makasi donc oyo le kilo sambo ezate ngala modèle a mwana ndengo wana bana na biso oyo ya génération ya lelo ba âge ba 15 ans ba 16 ans ba 17 ans ba 19 ans ba yaya bomi zonga bato bon luka na place okende luka na ba papa modèle ndengo wana luka te église moko okende ngana oko adorer tanzambe po na ba olonga ba dissertation ya modèle wana donc on senga kana opesa ka conseil na bana na biso ya bobunga nzela te vie eza nango na suka te presse na vie eza nango na tina te kotala te ko po muninga muninga ti kabelo mwa kabelo wana ngape funa za nango kaka ngala za nango kaka wana yozo ke ko timola libulu moboye o ebite na vie na ko sukela yo ndenge nini po mama va ine na ndako papa va ine na ndako tango yozo bima na nzela okute na mutu mwa azoko ambuyo be mutu moko alingi ameka po mbele ba mekala bango basi kisi pe bazali pe kisi pe bazali po so tele pe esprit les faible OK penza do o se retrouver pe ko o simbi pe mutu age za mukie o kati pe vina o na kati non abi Claudia Kamesa yonde makambu yondo zana makamba tuka boyoki mama Yolande ndenge alobi ndenge mama Yolande alobi mingi ba parents to pesa kabana na biso ba conseil fait aux akanda dialogue pe entre biso ba parents na bana na biso su yango nezelo kwa motu ya po mwana za posala mususu asala loko moko za posa bisa mama pesa za kabwa silikaka mwana zo banga ko approcher mama ko lobano likambu vérité moko songolo ozo mona kela mso leke ko ebisa mutalibanda kuna ke kotonga mwana vomi ayebisa mama na ye plutôt pour ba mama baza ba kanda za ferme vers bana na ya solo na bana te koki ko lobana ba mama bongo lolenge ko loba ko pesa ba conseil nini en tout cas biso ba mama modèle wana na pesa ka conseil na ndeba bino ba ndeko nanga ba mama bosunga bana kozala ba méchant kozala ba dictature pa ya bana eza bien te mama foza la camarade ya bana na yo ya bana basi ya bana no mibali bozoka temps ya kovanda kosolola na bana kotalisa bana
bana pourtant ozo attend ya ovana na mwana ndo solo na ye mwana mususu tamso yeba kité à partir ba conseil na ya li solo bozo solo la donc au mona peke mwana moya bunga nzela ezate pour les ozo ka ozo la rigueur mwana otika yo akeluka mama mo boye mama na osunga mwana notin aolinga mwana abeba tamso ke ko beta lisole pa ya mo boye quartier ya wana osepela tatalika mono kitoko boye telika mo yebsinga teza bien salango aotinde na mabe pour sepela nete pa ebi question na pesi conseil a obonga kapsu ye kuna asa bebi sana evine do so ndenini donc on senga na biso ba parents to yeba osunga bana to za na dialogue na bana to lekisa bana nzela ya nzambe tango monike mwana ngai akoli ozuita le omoni le ko osele zeto silisi ayayaka lisolo ya mama na mwana ezala bien ezalaka kitoko makasi tango talisi omoni biso tatokolaka tala ndenge ezalaki boy tala ndenge ezalaki boy bana mibala lelo yo omona mwa mbali azozwa yo kaka poastaka no papa moko mukolo o alekile msu papa aboti yo ayotikela no azio akomiso mwasi na ye bayaya bana na ngai est-ce que c'est normal batala bataba kisi babime bele au moins mutu mwa memi jeep yo na ndike influence po muninga la ngawana kutuna mona ke na jeep wana muninga la ngala mona ke na shering ne mo babima ana catch maman elando kati yo te mingi eloko esala biso ko envier to lika to envier donc muninga sombi mwa jeep RAV 4 na ngape na lika na zana ngo asombi catch na ngape kana na zana ngo asombi kabelo mile ngape kana na zana ngo asombi jini boye ngape kana na zana ngo ya ngonde makambu ya ngonde makambo tukana ba jeune fille bazana lolenge wana ya kuanviaka en tout cas via kuanvier et même makana liwa maman Yolande Lobini en tout cas na 5 merci na ndebo ya mbingai mama Renate na sepeli ndebo ya mbingai en tout cas soki ba émission boeleka kapenza en tout cas na osenga bo continuer na ba conseil yoyo po efungola bana na biso oya lelo yo efungola bango mémoire efungola bango misu etalisa bango abavenir na bango bisika ba okende Cynthia Kapashi colonel major oyoki mama Yolande ndenge ya lobi kwa mama Yolande bambote na yo opesi na banani na pesi bambote na ngai bele pa bana na ngai Yannick Mambu na pesi Zita Korea na pesi Afita Sa petit na nga Brigitte Buna Delphine Dienda Tala Kabino na pesi Nani Ginette Dienda Nani Nanou Dienda donc tout le monde donc na pesi ba bisous et belé na sepeli makasi na yambi na sepeli do ba bisous ka belé kaka do boleki belé ba kombo kutu do mutu pasi OK to komi na suka émission na biso to pesi bambote na biso babi Rachel Lamedor salon na kati ya Chadra nakati ya Chadra Rachel d'or la Medor moi si ya pembe ya yo yango en tout cas ma copine Julia Mala kati kayene maungu nguli Niclette babi yango ya yo yango wana mirangango arlangango bataringa la dienda bataringa yo yango na trésor Brunsté concite papa na Christian et Corneille na pesi Brenda Chimanga alors Titi bambote ya bino yango wana Jado Mandefu babi biro Jado Mandefu papi Kassa vient nga papi Kassa babi le grand changeur na matete ya Francis le grand changeur na matete vient nga papi Pizis ya yo yango wana vient ngai Alain Mutumo Sibundes balobi le futur président ya yo wana en tout cas na pesi banana ngai ba bisous Brenda Ndangi Samuel Kanza Précieuse Lema des gros bisous à vous à la prochaine.